Bote, bonjour, bonsoir, ça dépend ya RO et borozui la biso ngai wa bino j'ai déboule à la Colombe. Naza toujours wana po na bino na Info Plus HD officiel TV. Ça fait moi mikolo belé to kuta na raté mais je suis toujours là bino mo boyebika moi mbilinga na mokili yango. Lelo na ye lisusu na lisolo na biso ya cœur brisé. Cœur brisé boyebi yango eza masolo to betaka o esalaka bato motema pasi. Moto ayoki motema pasi azolela. Nde a intéressaka biso na Info Plus HD officiel TV. Aye abeteli biso lisolo na ye. Nde esengi ke biso pe to betela bino parce que on est là pour vous, vous aussi vous êtes là pour nous. Et lelo ndeko moko boye na lisolo o ezosala motema pasi. Eloko esala motema pasi mingi ezalaka bolingo. Bolingo nde esala motema pasi yango alanga nzembo moko ayemba likambo ya mbongo na ya mwasi nde bomisa bato. Oui, c'est vrai, azaki na raison. Ndeko wana aye komona biso lelo amoni ngai ebisinga bi j'ai déboulé, j'ai un problème qui me ronge les cœurs. Alors il faut que na partage yango na yo pour que ngai pe j'ai déboulé na partage yango na bino bandeko na ngai obolinga ngai obolanda nga mingi na partager na bino. Le frère là est venu me raconter une histoire où il s'en a nga mo motema pasi. Pourquoi ce monde est comme ça? Mokili aboye po anini o baloba le monde est fou. Côté mutu mususu olala nzala, ok, côté mususu okuti ba bwaka biloko. Côté mutu mususu olinga, côté mususu ba oboya. Donc ndeko wana aye bisinga azaki na famille na ye. Il avait son papa, sa maman et sa petite sœur. Papa na ye na maman na ye babotaka bango mibali. Babokola bango très bien. Batanga na bekola bien ya mboko yo toyebi wana. O baloba ba français ki ezongi. Batangi basisi ba classe na bango. Lokwa papa nyonso alinga bola mwana na ye ya bana na ye. Papa bango atuni ye. Mon fils, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, t'es ngai fona ki université, ngai fona tanga, ngai fona zala architecte. Le garçon akei na INBTP aotanga kuna. Ndenge zala kaka garçon nyonso so akoli na mopikiliki ba bokunju wa njoto boye aotambola nzela. Mona pe jeune fille mo ya bien. Lisolo pe bandika nde banda na bonjour wana biso nyonso toyebi. Bapesani pe bonjour, ofandaka wapi kombo nani ti lisolo ekomi na ya kotala o ya otala ngati ekomi pe bolingo. Balingani na bango na jeune fille wana. Comme le garçon linga fille wana makasi ya ibisi ya bingana za pa biso, je suis l'aîné, j'ai ma petite sœur, nazana papa na mama nanga. Non linga te que na kutana kana yo na ba coin, na kutana kana ba wapi non. Je préférais que oya kaipa na biso. Zala à l'aise ya kaipa na biso. Sola la maman na biso à l'aise, sola la ndeko na nga ya mwasi, voire même na papa na biso zala à l'aise. Le garçon azwa ki fille wana aye nae. Fille wana komone ezaki Lauriane. Aye na Lauriane et pas na bango. Et puis akuti spe Lauriane na papa na ye na maman na ye. La maman la azaki vraiment très gentille et pas Lauriane. Aye amie comme moi na ne ya mwasi. Et Lauriane pas aki bien na famille wana. Lauriane vraiment comment qui porte et comment qui est très ouverte na famille wana. Ayaka quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Donc oh nyonso za na posa sala asala ngo na famille wana. Bayamba qui est très bien. Garçon atangi à six classe nae. Papa n'a tourné sur six classes comme ça. Là, papa, il faut qu'il continue na poto. Papa n'est comme azaki n'est la bala mi balé. Il fait tout pour ses enfants. Azui moi nae asali mikanda, moi na kei kotanga na poto. Avant moi na kende. Abengi moi na mwasi wana. Aye na e pa na bango. Aye bisi mama bonga mama. Mwasi nanga oyo na kei. Mais non yaka ndele kozonga. Non ça toujours kana posa mwasi oyo. Bobateli langai. Le garçon il même le courage. Ya okende ti chez la fille. Ake pa mama ya mwasi wana. Mwana mwasi wana banda ko le pa mama na ye. Aye bisi mama na promettre nanga yo grande chose te. Mais na biso ka ki na voyager. Batela Lauriane. Non ya. Le garçon comme on ezaki Crispin.
Crispin a voyagé à Tiki Lauriane. Lauriane n'est pas la bango. Mais Ayaka et pas Crispin à chaque temps. Et pas Crispin, presque famille ou Mbabaye Binabango, Lauriane. Ayaka nae, Azongaka. Des fois, quand il y a nae pe boya beng maman na laine nanga koto, ce n'est pas un problème. À la nae. À cause ça 2 jours, 3 jours, une semaine. Et pas Crispin après Zongi. Ça se fait que Lauriane a fandi, il pas tanga nae. Atale, kofanda pe boye, ça ne m'arrange pas. Des fois, Crispin mtazai ki ko dépanner nga mo bambongo ba plante, mo mafuta ko pakola, moi nini. Crispin n'est pas là. Nako banda pete ko keka pa maman bango chaque fois. Maman, donne-moi ça, maman, donne-moi ça. Ça ne m'arrange pas. Il faut que je me débrouille. Nazo ba papier nanga. Nako ta ko taper na ville na déposer. Lauriane un jour a sali ba CV na ekande za la ka ba lettre na e ake nango place mo ba ke déposer. Er pa ke bo déposer sili abimi pe na ville na boulevard wana zo transport. Atala boye papa ya ba Crispin en voiture a oleka. Amoni pe. Ah ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Non papa na eki akotika mikanda mo boisko na ozonga ndako. Ah transport eza passé matakaka to kenda ketika. Ba mati pe ba ya tunie mikanda ni note papa na zoluka mwa musalo ebika kofana ndako papa na encourager ya bi oui oza na raison moi nanga il faut vraiment oluka musala parce que rester comme ça ezala bien te bako sunga yo bako pesa mais ya yo moko pe ezala bien akepe atiki mwasi ya mwana na chérie ya mwana ça se fait que fille wana place à déposer mukanda et les 2 semaines ba bengi non yako banda musala fille wana ki abandi na epe musala premier jour deuxième jour troisième jour abimi na reboy akutani susu na papa André wana papa ba Crispin akutani na papa André atelemisi susu mutuka Lauriane monte Lauriane amati baye atiki ayebisi abi à chaque fois soko bimi et que omoni transport eza passé fais-moi seulement signe soki ke naza ba côté wana na olekana na zui na tiki na ndako po o se déranger kana ba transporter. OK merci papa. Lauriane akenda abimi jour wana transport eza passé mais abengi na e papa André te amoni su papa André telemi azui et c'est lui mo une semaine papa André azwaka eka donc et comme il m'a ba air na yeka o ya sisa ramsala ndezala peka ba air papa André lekela wana bon et déranger nango yete. Et ça le que jour mususu abimi musala atelemka na rendinga telemaka amoni papa André pas zuye bakei oh to kota na restaurant o melata moi jus ba koti pe restaurant asombeli pe jiwana ameli bon papa mobile na ye ça ne dérange pas ameli ji papa na tunia bi batana eza kandenge non papa ndeka na yaka musala bosuna sisi nazongi na nganda ko na zaishu na batang kenete abi yo so sisi musala zongi nda ukamba ma papa na za la place au kenete. OK ça va est-ce que na ko bando bimiswa ta aussi sisi musala boye oyo meli moi jina o ozongi papa ça ne cause pas problème. Et sili ba aye atiki Lauriane asisi musala jour mususu azeli papa ti amoni papa oyati azui transport. Era matin transport comme kenda mon papa bengi. OK déjà. Non zelanga place tel kita ko kenete zelanga. Lauriane pe atelemisi mutuka te na kita akiti na epe atelemi. Ti papa na ye akuti. Okende no zelinga te papa na mona ki ozo umela. Non il faut ko zelanga kaka. Ba keina Lauriane ba fandi quelque part asombeli masanga ba bandi ko mela. Papa André abandi ko draguer Lauriane. Lauriane a dit papa. Crispin c'est ton fils. Ngai naza chérie à Crispin o bino nyonso boye binga na yake pa na yo na solara na mama très bien siko yo ko misanga mwasi na oh ça fait quoi est-ce que yebi Crispin na kana yebi mbula ko yaka yo ofanda no ka bongo ngaza papa na ese kina leke na mbongo na leke na nyonso nga so ndimi nga na sukola o mona ndengo okoma bona la fille a sepela ite afandika akimia papa na pe atiki ba eti ba komi na ndako ba komi na ndako mwana wana ya mwasi telmelo kwa ngwesa ke mutema pasi afanti mama na ye abetele mama tala problème na kutai na ngo boina ezaba mama misusu e baza bandoki bango moko baloka bana ba mama ntango yoki ka Lauriane na ebisi bongo ya yoza zoba Crispin ngo abala yo te yoza famille na bango te moso papa bango alingo esani Crispin yo bimbula oya
papa on azali na bambongo soka lingi au moins nga okomiso ya linga yebuna Laurent ne sait pas maman pourquoi ozotinda nga labo aya yo zo banga nini o yo pesa ika condition soit lingi o abala mba moko premier jour Laurent a sepela ite akomi so asisi musala omona ozo se camoufler pour akima papa na mais papa na mbamba omona akomi koya kotika Laurent tina ndako na bango mona so akitibe bango na mama Laurent bakomi ko solo ba masolo mo ya kati jusqu'à ce que maman wana a convaincre moi ane ya mwasi alinga papa André o aza papa ya Crispin. Laurent andimi papa wana alingi papa na ka après une semaine nyonso échanger na ndako na bango papa na comme so auti musala avant que ndako ni fa lekana na ndako ba Laurent akomi nani mama il faut changer ba kitio ba rideau il faut elongwa mama bwana posa nini mama bwena bwe papa na benza comme ko sa ba boum na ndako ba Laurent mama ba Laurent ko vi yo ya linga inde ya mwana Laurent pe malembe ti aye ko tomber vraiment amoureuse ya papa wana mais en même temps Laurent na ndako ya ba Crispin abanda na ye ko kende kaka des fois ofanda biloko osala ezata beti ne tour mama ya ba Crispin kombo nizaki mama Beya ayambaka Laurent kaka neti mwasi mwana na ye mais Laurent akoma déjà kobima na papa André ayaka na ye ayambaka ye à l'aise des fois ko ya mama na posa olata liputa no lata jour wana ya ye akota zwa lata azwi alati abimi akenango akebima na papa André jusqu'à ce que Laurent ayaki kokoma na zemi Laurent na yo koma na zemi ya papa André batali basa nini Laurent na bia olongola zemi papa André bi jamais moi je n'ai que 2 enfants nazala na posa na bakisa bana moi sina nganda bota lisuke comme okomi na zemi okobota Laurent na bi no bota comment alors so na boti Crispin ye non sani okobota mama ya ba Laurent kaka majaki comme ezai majaki apesi bango idée bo ça va omoni pona okata relation wana yo Laurent kendeka akune pa mabeya yebisa mabeya ke ozo voyager na ozo kende Angola oza lisu te mama leki na bino so bengo kende Angola alors yo André ozoli Laurent ndako quelque part o esala ke amona na lisusu na bangote jusqu'à ce qu'il akobota le reste est total ango après papa André azoli Laurent ndako Laurent alongwe na commune abandai ko fanda papa André azoli ndako na ma commune mo ya musika Laurent akia fandi kuna na zemi en même temps Laurent azobima na papa André en même temps Laurent asolaka na Crispin très bien donc basolaka vraiment bolingo na bango ezate o lelo bengi te ba bengana ka basolola ka babongisa ba projet na bango Crispin kuna na muteba nazo konteka ke non na mwasi na ngana kin Laurent azwi ndako zemi pe 9 mois Laurent akebota papa André pe asala nyonso Laurent abotaki ba soir et comme na butu wana papa André pe aye na hôpital ba moko aleki il faut ko futa combien afuti makambo nyonso papa André asali ayebisi Laurent abi etikali ka ata lobo ko bima na parce que j'ai déjà tout payé papa André azongi ndako Laurent abotaka un certain jeudi vendredi samedi papa André asali crise ba memi na hôpital papa André akufi voilà Laurent azalika na hôpital na mwana ndenga utubota ba bengi pe Laurent c'est mec ya Laurent leki ya Crispin a bengi Laurent wa Laurent azwa numéro mo ya lokuta ya koda Angola ndasola pe na bango ya Laurent papa akufi bona Laurent pa leli na hôpital. Ça se fait que matanga pe oui papa ba Crispin akufi Laurent na hôpital Crispin na poto Crispin bengi Laurent na ebisi abi chérie papa nanga akufi alors on a obligé ozala non tu vois ngai ndenge na déplacer ki koto yokoya il faut na 500 bongo il faut na sala mama ya Laurent ayebisi Laurent abi yebisa mobali na onga mona représenter na matanga kobanga te Laurent abengi pe Crispin ayebisi
Lorraine pe na hôpital asalika 3 jours abimi moyen aya matanga ezate parce que auti ko bota 3e jour abota en tout cas bato babota bayebi yango okotambola te okoza ba place abongo te d'ailleurs choc wana pe ko sala mutu mabe. Lorraine afandi na choc wana ya omona ke papa André o azaki papa ya mwana ne auti obota akufi. Lorraine akomaka bongo kobota wale na ye eleka bien te. Crispin ebisi abino chéri ngai fona ya kunda papa na ngai fona kende Kinshasa ko kunda papa na ngai alors yo poza obligé oya Kinshasa to kuta nayo. OK. Esali ke bembe papa sali moi une semaine na morgue. Christian le temps lukaka moye kuna senga ka ba mikanda na musala pesa bandai ko sala bona ba iso abino soki o voyager au kende au moins après 1 mois. Sikoyo o kende te. Mais to peso ka mbongo otinda ba kunda papa yo après un mois de rokende kotala mamba matanga. Crispin bengi Lorraine abisa bino na musala moyena ya ezate mais na otinda ka mbongo bakunda papa nga na okendaka na Kinshasa après. Lorraine pe abisa bisa vatango ya Kinshasa wana ndenga pe na ozala. Sali pe ke matanga ya papa André leki très bien bakundi pe papa André mama ya ba Lorraine azaki présente na matanga wana assister du début à la fin. Matangi sili bakundi papa Lorraine esali ke place abandaki kofanda ao kokalisute parce que la personne o abandaki ko aider o abandaki d'ailleurs ko kofandisa chaque soir c'était papa André azali sute. Muto anda ofutele ndako ezaki papa André azali sute. Muto bandaki ko leisa ido nyonso ezaki papa André. Lorraine akomna ba souci akomika ko lela. Mama bango soka ke yo boye ndini yango. Papa na kuta zaki mukolo esani asi akufi na etika no bokola ka mwana esa eloko te. Lorraine abisabi mama oyebite lo nino loni na mutema nanga. Oyebite conséquence nini ekozalaka après na makambo yo. Lorraine alongwe na ye place abandaki ko futela aye kozonga na mama na ye. Tango azongi na mama na ye esali pe ke ba période yango yango na Crispin ifala ya. Tant azongi na mama na ye et pas ba Crispin ba yeba te ke Lorraine abota. Crispin pa yeba te ke Lorraine abota. Lorraine azui mwana bombi alati bien ke pa ba Crispin et pas ba Crispin akutani na mama ya ba Crispin na leki ya Crispin aleli papa kufa boy na boy. OK, mobali no pe kala minute azoya. Oh ça va to yeba ki da programme ki ya yango ngape na yaki. Lorraine a fandi 1 semaine, 2 semaines, 1 mois Crispin aye. Crispin aye a komi Kinshasa. A komi dans l'aéroport, Lorraine a ke koyamba ete. Bande koneka mutu ba ke koyamba. Atalika bon, ça va peut-être un contretemps. OK, c'est bon. Aye a komi na ndako na bango, ala litina tongo Lorraine aye ete. Non, ce n'est pas possible. Lorraine siko a komi ko se sentir culpabilisé a okokalisu komona Christian te. A comment raisonner est-ce que ceux qui n'a qu'émis sur n'angé moni Christian n'a supporté ngo Crispin pardon. Lorraine a sali fort mama bango kaka tindi ke kende yo zo linga ka RVC yo kende kaka yo san ndenge nini boy. Na ebite so baza ekolo nini na yo tang ekolo bato ekomingam. Lorraine a sali fort aye a moni Crispin. Lorraine a commencé à pleurer. Les gens pensent que Lorraine a zolelisa Crispin comme papa na bango akufi. Or Lorraine a olela masumu na ye. Aleli Crispin a calmé abi non moni eza vie boina ngape déjà na koli eza gravité dans on a responsabilité ya famille. Ici li ba fandi Crispin siko koya ayaki Kinshasa na musala kuna bakatele ke batan. Yebika batapoto tango bayara na epo na 2 semaines. Na ye pona 1 mois. Na ye pona 1 semaine. Et ça a bongo. Crispin pe kuna bakatela ki 1 mois. Faut ba que ça vraiment papa na ye propre nda kufi faut ba pesa vraiment temps parce que c'est lui l'aîné, le garçon de la famille. Crispin aye akutaki déjà bakundai papa. Bandima ba programme ko bongisa po ba yeba nini ba osala ti esili na famille. Tango esili na famille Crispin so nga bisava. Ngapende na ye bo il faut que na profiter mbala moko na se responsabiliser parce que musala na osala esenganga ba grade esenganga responsabilité un ba kontango sokoza na marié même si obotate mais oza marié ba compte il faut na bala alors moi si on nga na moni na bala na za so na temps luka te na zaka déjà na chérie na ngai Lorraine na zaka awa
na obala ye famille babi o toyebi ekutu aza mwa mwasi malamu mama bango kutu asista biso na matanga papa na bino bandeli ntina suka bazaka mwasi ya kobala ok Crispin ake afandisi Lauriane ayebisi ya bino chéri tu vois toumeli osupporte nga batanga ebele nga na ana eloko apesa yo te eloko oyo namoni nasa ifo kaka na honore yo na bala yo nayebi te ba jeune fille mosusu eso oza mobali ntango ayebi soki abala yo esala esengo mo bokopimbo ya ta parce que c'est pas facile mobali ayebi soki abala yo mais pas Lauriane ezalaki contraire ntango Crispin ayebisi Lauriane ke obala ye Lauriane abandi olela aleli elekeli na Crispin comme otuna bi mes chéris kobala ngo nayebi so eza ya mabe ou comment en plus mutongo azolinga bala yo dika mais yo olela bon Crispin comprenait que peut-être ba émotion ya bato musu ba gérer ngo na olela mutu musu aza émotionné au mona leli ba fandi Crispin ayebisi ya bino prépare-toi non ça lettre na tindi pa na bino tango bazongisa nga na oya Crispin asali lettre atindi bazongisi Crispin ake première rencontre bakutani na famille ya Lauriane basolo nde ezalaka bapesi ye facture Crispin azongi tellement azalaki na ye na mbongo na ye il était prêt à tout aki aso mpe biloko nyonso ayebisi Lauriane bo préparer jour tel toya otika biloko Lauriane so bafandi na Crispin akoka su kosupporter Crispin te alela kaka Crispin tunaki abi au juste problème na yo ezalaka nini oyo elelisaka à chaque fois soit ofandi na yo soit tozosola ba projet mosusu oyo ezaki peut-être ya bolingo na biso tozo planifier comment est-ce que tokozalaka toi tu pleures toujours problème na ezalaka ni oh non chérie na comprendre te na zandeka allergique na ba émotion ya ba projet opesanga ok Lauriane en même temps zongela maman na bango maman otianga na confusion na ebite na loba nini Crispin ye yo aza déterminé ya obala ngai alors nga na bota na papa Crispin na osa nini mama bango atika oza zoba soko bombi de esa nini yo ko voya ce Crispin bali o voyager na okei otiki mwana nga mona obokola mona bona maman fait de fin ko yeba na ko banga te maman na mère oyo kapema benga ba mère et ça c'est fait que Crispin na ba famille na ye babongisi pe biloko babongami pe nyonso jour baye kotika biloko epai ya Lauriane bandeko na ngai il y a d'autres choses basupportaka mais kama makila ça ne se supporte pas les sons egangaka kaka Crispin baye na famille na ye kotika biloko epai Lauriane bakomi bafandi ndenge ezalaka ba cérémonie nyonso esalemi aye boke kozwa ye na mbongo na bango bopesa mbongo ya transport bapesi mbongo ya transport aki bazwi Lauriane babote batiaki miso evimbaka na olela taka kolelo olelo okanga bato bayeba te bimaka na miso Lauriane azolela kaka ti babimisi Lauriane mpe afandi nde ezalaka kaka o sikoyo nde eza boye tomoni kaka bato nyonso bayeba fandi wana famille ya mwasi balobe tomoni ka bato baye bafandi tomoni ka bato balati ba veste tomoni ka baye o balingi basenga loboko ya mwana biso ya mwasi mais biso toyebi penza mutu yango te alors mutu aza mieux placé pour expliquer biso alakisa biso mutu oyo aye kokota leo na ndako na biso po asenga biso loboko ya mwasi na biso ezaka ya mwana biso ezaka mwana biso ndenge ezala kaka zwa verre masanga olakisa biso mutu wana c'est par là que Lauriane alinga kufa Lauriane a telemi azui verre masanga au lieu que ndeka na verre masanga pamba Lauriane ke c'est pas maman ba on pesa mema mwana Lauriane azui na mwana ba tu comprendre verre masanga na mwana lisusu Lauriane bandi okende bandi okende ti akomi liboso a Crispin ndenge ezalaka nde bapesa verre wana na luzitu bongo Lauriane asali lepe luzitu wana nde bafukama wana mais Lauriane a commencé à pleurer abandi kolela apesi kutu Crispin verte verka na maboko na ye na mwana azolela batu nyonso soko bazaki wana batikali kimia batu baokanisa qu'est-ce qui se passe la fille ici aoloba nini aosala nini parce que ezalaki cérémonie oyo batu nyonso bandaki kozela yango bamona ye ndenge apesi mobali na ye masanga oyo ezo confirmer que non la personne oyo aye kobalanga c'est elle c'est lui tete
Lorraine azolela. Alors Crispin atelemi azwi courage ayebisa bi chéri kolela na oyo namoni yango ekomi excès. Depuis le jour où na prometteur libala olela kaka jusqu'à ce que na oyo obala olela kaka, quel est ton problème? C'est par là que Lorraine avait eu le courage ya kobanda ko expliquer bato nyonso o bazaki wana kana ye. A expliqué kana ye que non abimaki na papa ya Crispin nde abotaki mwana wana mwana ngo pe santé ezalaka nango bien te. Ntango Lorraine a expliqué bongo ezaki émotion oyo etikaki bato nyonso na kimia. Alors Crispin atelemaki na mama na ye babimi na bango na porte sur le pont wana bakei batiki biloko nyonso bantaba o biloko nyonso basenga na libala wana po mikolo mabala ekoma osenga etikali kaka basenga bajipe batiki yango wana na liponga ba Lorraine batiki pe Lorraine kaka bongo na verne ya masanga na mwana na maboko azolela babimi bakei. C'est par là que Crispin tango akei alingaka vraiment Lorraine ana bolingo Lorraine parce que c'est la seule fille o ya banda osola na ye pendant tout le temps o azaki na Kinshasa o azaki na Poto asolaka na ye. Crispin tango akei ana choite bolingo pe ebenda ekana si aotala pe ke o asi akomaki mbanda mama na ye pe akomi déjà élément dangereux oyo peut-être ce Crispin signé kaka obala ye maman ne pas koboya yango Crispin ayaki abisinga bi j'ai debout là je sais que balandi ya cœur brisé bazara mito esalaka qu'est-ce que je peux faire nazonga na bala Lorraine avec l'enfant ou ya papa nanga ou natika Lorraine parce que elle a d'abord détruit la famille. Koko mambanda ya mama c'est pas blague ezan tsakate. Yango Crispin ki komona biso abike balandi ya cœur brisé ba meka kopesa ye makanisi azonga abala Lorraine ou asala nini. C'est ça notre question. Balandia Info Plus HD officiel TV na cœur brisé. Je pense que Tolandia ngo attentivement biso nyonso. Crispin aza juste na posa ya ba idée, aza juste na posa ya ba conseil. O bino bo pesa biso, po biso to pesa ye, azo solution na problème o ezo déranger ye. Je pense que tokomi na suka na cœur brisé na biso ya lelo, nga azara toujours wana pona betema o e pasuka elela yo peso za liso no yaka na ngoto beta balandia cœur brisé ba pesa o solution. Merci na Daniel Ndombe azaki na sima caméra, mon réalisateur Gypsy abonné les valable. Motomoko bien merci na yo Soria Mandondo Molandi ya Info Plus HD officiel TV na cœur brisé azanga ate. Na bosani pe lisusu te ma fille Nadège Aimbisi. Sans vous je ne serais rien. Je pense que tu as écouté mes collègues.